Bonjour, bonjour, bonjour ma grande famille. Bonjour, bonjour na papa, bonjour na maman. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que tous allez bien par la grâce du Seigneur. Nzambe alors nazo continuer na kobatela la biso. Et voilà toye lisusu lelo lisusu po na kosolola lisusu na votre tiki moment na biso na maboko ya Nzambe et puis toya kosolola après masolo na biso ya lelo. Éternel Dieu, Yahweh, de Bambolio, de Commission. Merci Jésus, merci tendre Père, merci Père éternel, l'homme de Galilée. Le Kumuke, mon maçon joli, Ezo Malatrone, Nayo, mon centre d'Israël. De recommander mon mal à Bissou à Masso, na Maboko, na Ozana, de début jusqu'à la fin. Merci, Nabo, Moya, papa, maman, de moi, si mon balo, Azul, Bakwa, Kolananga, Bambola, Ebo, Moïne, Pel, Botana, et de Bombia, Nzambe. Chaîne na biso pe to bombi ba vidéo na biso na makila na yo tondi sanga lo bakati na biso Seigneur o tozo partager ezala o ezo sauver ba âme pezo bitisa Seigneur Dieu des armées zo sunga ba vie ebele to pesio merci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Nzamba Pambola biso. Vraiment on a eu sur la deuxième partie il y a vidéo na otiko sala po na bopeto ya nzoto. Vraiment vidéo kataki et kati vraiment il y a des choses mususu oyo na lobeli penzate. Na lobeli penzate et kataki donc moi ya obandela misusu ezalaki te to comprendre ka mamba moya ba téléphone ezalaka vidéo kataki. Donc, on a eu sous bandela sous ça la deuxième partie pour la loba pour côté sous na ba oyo to lobeli te. Vraiment na dossier na biso to s'abonner. Pour s'abonner aussi du papa côté la vidéo oyo pour bénéficier tant les locaux moko qui vraiment que le kabongo te liker vidéo s'abonner, pourquoi pas ko partager, pourquoi pas commentaire na yo oyo et ko encourager biso lisusu davantage oyo et ko ça ko to y va lisusu ko améliorer mosala oyo tozosala oyo tozosungana na yango mpona bamama nasengi na biso tokende lisusu korejoindre groupe na biso ya Facebook na so okoti na Facebook okomi kaka tolobela libala mpe bizaleli ya mwasi ya malamu okomona eza wana logo ya LBM na nini na biso ya jaune bafleur ya jaune logo eza wana okoti osengi demande na groupe okotisa yo en tout cas kuna eza kaka mpona bamama voilà eza kaka mpona bamama toza mpe na groupe na biso ya WhatsApp. J'espère qu'à partir de Facebook, ce qu'on s'intégrer déjà, tu tiens toujours lien à WhatsApp et numéro ya maman à bipé zawana, tu peux ba ko rejoindre pe groupe na biso ya WhatsApp, ceux qui au lingi au rejoindre biso. Voilà Nzambe azwa lokumu toane kolobela likambo ya bopeto ya nzoto tolobeli suki lolenge mwasi nini lolenge nini pardon mwasi pozwa soin ya mutu na yo pour que elumba solote parce que solo ya mutu indispose amakasi avant et indisposer bato baza pembeni na yo yo moko d'abord okozala nango vraiment à l'aise et ko indisposer yo moko et si mama toi lolenge ya kosokola matoi na lobeli yango na vidéo précédente ndenge nini ya sokola matoi ko sokola matoi tant to sokola matoi il faut to yeba ke ero niki matoi na onde na otikola kiso niki na linyuka tant aussi lisi ko sokola eza kamana ko sala tige coton to sala ngoka na katite. Est-ce qu'il faut faire la tige coton pe awa parce que na sima wana ba mai wana pe tango tiko sokola ba mai wana pe etika laka okoyi ko pangusa na on esui mais na kati to yango moni esenga la runde na tiko la tout à l'heure ko benda litoi boy okoyi ko utiliser pe tige coton o saleli na kati ya ba mai wana pembeni pardon na sima wana ba mai wana etika la na litoi et o changer tige coton na on mususu litoi avant ko ta être na kati ndinga aya matoi. Voilà, vous excusez moi la kisa voilà omoni awa likolo awa eza na ba noir moko eza wana ba salité mutu mususu otali omona couche ya salité vanda e wana ozomona na kati te mais awa libanda awa pembeni awa na likusu ya likolo o na awa nyonso olekisi penga tige coton na yo na mitano oti ko sokola ma eza wana donc soko okoti so longoli boye et ko permettre yo
olongola basalite wana banoir wana oyo ezala kolongoli pembeni awa likolo longoli osokoli pende okotisi yango awa apo obimisi yango boye osali boye nde ekokoka kozwa su tige coton mosusu nde kopermettre oyo ya kokotisa na kati kobimisa bamai oyo ekotaka na kati na litoi ntango ozosokola parceke bamai wana soki esangani na bamafuta oyo ezalaka na kati ya litoi yango nde esalaka bololo esalaka mabe omona okomi kokwanza litoi apres bajour ozoyeba susu te jour oya okotisa tige coton na kati ya litoi na yo ozomona ke ozobimisa basalite ya bien te esalaka vraiment bien te ezalaka vraiment bien te donc tolobeli mapeka ndenge nini ya konika mapeka na yo fo kozwa temps ya konika yango na linyuka oniki yango na linyuka ntango oniki na linyuka après kosala rasage na yo rase tia soit savon na yo soit gel douche na yo donc eloko kaka omoni oyo ekobimisa mousse ekolembisa bapoile wana okati bapoile asa mapeka na yo e munoko c'est très important solo ya munoko lelo ezoboma mabala solo ya munoko ezoboma mabala ezoboma bacouple ezoboma barelation ezala na biso bandeko ba jeune fille nano ozana na relation moko bata tonton papa jeune garçon je ne sais pas moi donc oza na relation moko omonaka relation ya kimio ozalaka na relation na otongo ozosolo ozotia monoko boye azokima azotia monoko mopanzi wani azokoka solwa monoko solwa monoko eza na bato mosusu solwa monoko ekomela bango ndire eloko moko boye kokolimbisanga lokola ya kobwakela lokola mfutema lokola nini bamosusu mpe eza kaka mpo ayebi na ye nde kozwa soin na yango te mutu normalement fo kobrose monoko na yo 2 fois par jour 2 fois par jour nga na bango même soki na mokolo wana esengi peut-être 3 fois pourquoi pas parce que peut-être soki obrosaki na ntongo ozwi petit déjeuner na yo ere moko bokoko ozwa mwa goûter mo eloko moko boye ti na monoko esengi peut-être obima odeplace okende place bato bazali zwa lisusu brosse na yo lekisa lisusu na monoko tia pepsoda lekisa lisusu na monoko biki ozoke place bato bazokosolo koloba etango ye wana kolia lisusu akokende kolala brose lisusu munoko na yo brose lisusu munoko na yo ngai na olakisa bino lelo oyo nga nasalelaka nasalaka na plutôt bain de bouche na nga naturel nasalelaka ezalaka ya citron na clou de girofle clou de girofle nga abenga yango moninga malamu donc nazanga yango jamais na ndako na nga ya poussière comme ya mbuma ya poussière epermetaka nga na koassaisonne biloko na kolambela oyo mpe ya mbuma yango oyo clou de girofle oyo ntango mosusu ntango obimi wana ntango olingi obima wana nde nauti kolobana okozwa ata clou de girofle na omoko obwaki na monoko ozofiba yango nzela ntango ozokende ozofiba yango nzela ekosunga yo ekosala ke ozala na solo ya monoko te ekosala ke ozala na solo te ou soit ozwi clou de girofle na oboye otokisi yango tokisa penda clou de girofle na selo quantité oyo kozwa osaleli otokisi yango ntango ozotokisa yango okoki kobwaka citron na kati etoki ensemble ou soit soki mpo omoni ke okotokisa yango na citron te clou de girofle etoki échangera couleur non échangera couleur wana ozwi citron ofini na kati ntango ofini na kati wana okosala bain de bouche na oyo ya kitoko okosala bain de bouche na oyo bien osala pena bain de bouche otie ntango après avoir kobrose otie oningisi monoko obwaki plusieurs fois nde yo moko omonake monoko no etikala na nini ya malamu etikala na fraîcheur ya bien ekozala vraiment na fraîcheur moko ya kitoko ekozala vraiment na fraîcheur moko ya kitoko sola monoko ezoboma makambo ezoboma bolingo ozomona même couple baza couple basi babalani baza ensemble mais intimité elekaka vraiment ndenge esengeli te pourquoi parce que moko aza na sola monoko azo indisposé moninga aokoka même pas kosupporte yango akokosupporte yango te azokoka te ozomonaka intimité na kati ya couple ezoleka lolenge esengeli te baboyaka mwasi to mobali mpona sola monoko te soki oyebi oza na savoir moko bomoni ke eza ça ne va pas moto olingi mama sunga ye papa sunga ye
eza eloko eza biloko mosusu ezalaka malade mosusu ezalaka motu ntango mosusu aza na banégligente na ye osomona bato mosusu akobrose na ye kaka ndenge abrosele na ntongo wana esili mpo na ye yebi ke babrosaka ndenge asa brosaki alamuki non fo kobrose olie obrose omokende olala obrose okoki komata na mbetu te na bacouche na lolemo na minu na osolo minu sali te ezosala kitoko te nalobaki eloko ya bafrontiment ya makolo konikaka na linuka kozala kaka te ntango ozosukola po eskizenga je m'excuse ntango ozosokola nizwa ntango konika linuka elongolaka salite mama okosalela gommage okosalela babiloko mosusu okosalela mais ntango ozwaka ntan ya konika te ya konika parce que ntango ozonika ozolembisa bapo morte wana ekufa wana babiloko ya banoir wana ozolongola ozolembisa yango ntango ozonika mais ntango onikaka nzoto te bakatikati ya makolo na onikaka te bagenu onikaka te ozwi kaka opakoli mafuta oleki okomona oyo bagenu nanga mwindu bamama mosusu topesi mwa bastis ozoka oyo ezowumela ezolongwa te eske onikaka il faut kozwa ta ya konika ntango oniki nde esika wapi nauti koloba kuna ke okozwa vaseline na yo okozwa nini citron na yo omélange ndo bandi koaplike place wana enalakisi mpe gommage mosusu ya kosala ya miliki nido ya oyo tobengi curcuma yango oyo voilà curcuma yango oyo ya kosalela curcuma ozwi curcuma oyo mélange ata 2 cuillères à soupe otie miliki nido pe ata 2 cuillères otie miel otie miel okoki kotia mpe lisusu citron osali mélange na wana osali gommage quelques minutes après nde okoki kosukola nzoto na yo eza ndenge moko okoki kosala yango mpe na katikati ya mipende na yo esika banoir ezalaka entre jambe omona banoir esala yo na entre jambe wana même chose après avoir kosala bongo zwa sikoyo vaseline na citron mélange yango aplikaka place wana ekoma moninga na yo ekoma mpenza moninga na yo oyebana kosalela yango bien voilà toyei koloba lisusu likambo ya elongi koyeba bien koentretenir elongi ntango osokola elongi na yo mama kopangusaka elongi na yo ndenge nini elongi bapangusaka yango te ozopangusa elongi ozolekisa boye bapangisa elongi bongo te ntango ozopangisa elongi na yo éviter tout d'abord komélanger serviette osalelaka nzoto yango mpe opangisa elongi mpe ezala na serviette nango elongi mpe ezala na serviette nango moko ozopangisa elongi na yo ozopangisa boye ata motoki ndenge yo moko opangusaka motoki wana omona nde opangusaka motoki te ozopangisa esalaka bien tozobebisa elongi fo ezalaka petepete elongi fo ezalaka doux elongi fo ezalaka bien donc yo ozosala soki ndenge nini ozonguluta non ce n'est pas bien bapangusa elongi bongo te elongi fo kopangusa yango boye kaka ndenge opangusaka motoki na yo pangusaka elongi na yo bongo opangusi elongi na yo bongo ekozala malamu kozala mpe na baservete oyo ozopangusa na intimité na yo na se ya intimité na yo ça dépend ya bacouleur oyo moko okodispose mpo ezala différent na ya elongi na ya intimité na yo osaleli baservete na yo oyo yo moko oyebi ke osalelaka yango na intimité na yo tokei sikoyo na makolo bamama na ngai oyo eza ligne ya konikela makolo c'est très important makolo mwasi ezalaka kubuka te et puis ntango tokosala bagommage na bi semaine prochaine na yo olakisa bagommage la différente gommage ya kosala ntango osala gommage yebaki ntango obanda na elongi fo kitaka ntina se d'ailleurs gommage soko ozosala yango fo ozala ya kotelema te fo ovanda mpenza ozwa temps na yo okotina na dushe osokoli na nzoto na yo normal apres ovandi sikoyo bandi kogome nzoto no bandi kosala gommage na yo oyo eza eloko ya konikela makolo talon mwasi ezalaka makasi te
ozomona ke talon mwasi eza makasi talon na yo makasi yo moko soki osimbi okoki meme kozoka talon fo ezala pete ntango ozosala gommage salanga mpe gommage na batalon na yo ntina makolo ozosala gommage na yo epuis na ndako nde biso tozala ndako toza bamama toyebi okokota na cuisine osali 2 heures du temps na cuisine 1 heure du temps na cuisine mpona kolamba kobongisa cuisine kosala il faut toujours kozala na lipapa oyo olataka na ndako bama mosusu toyeba eloko wana te au fur et à mesure ozovanda makolo ngulu na kati ya ndako ozovanda makolo ngulu ozozwa temps ebele ya kotelema makolo ngulu nini wana batalon voilà na se na batalon wana ezozala to affronte na malili ya caro ekubisaka makolo ekubisaka talon ekubisaka se ya makolo omona kisi ya makolo makasi poso moko makasi donc soki deja okomi na beta wana ntango ozosala gommage à part gommage faut kozalaka ta 2 fois par semaine ovandisaka makolo na yo na mai déjà soki ekomi deja bamakasi wana mai koluka te ezala mpe tiède fo mai ezala mo kochauffe mokie mai wana otia nini okotia vinaigre okozwa citron ofini okwaki yango wana na baposo nango okozala na besoin ya jet douche na yo n'importe quel jet douche na yo otie vinaigre otie citron otie bicarbonate ntango otie biloko wana nyonso okoki kobakisa mpe mungwa soki olingi mai wana tangiselanga yango lisusu huile ya coco ou soit huile ya nini oyo ya huile d'olive voilà na mai wana tangisa soit huile ya coco soit huile d'olive babiloko wana nyonso tu na tangi tia na bassin vandisa makolo na yo ata plus de 40 minutes donc tant que yo omonaki mai wana esili moto voilà tant yo omonaki mai wana esili moto nde obimisi makolo na yo nde sikoyo ozala na besoin ya eloko nde sikoyo okozala na besoin ya ligne oyo mama vandela yango banda konika makolo na yo ezalaka ya yo te na ya papa balobi te koniki kaka yo moko tiki na ya papa na ya papa nde sikoyo wana okozwa makolo obandi konika soki baposo wana ya makasi eza kaka okoki kozwa big gilette okoki kozwa big gilette ovandi otombo likolo na yo obandi kopalola malema mpo esi elembi omona pendaki ebandi kopalola ntango opaloli yango oniki osilisi sikoyo wana oza mpe na besoin ya gommage ya sucre ozape na besoin ya gommage ya sucre ozwi sucre otie na miel osangisi yango na citron lisusu nde soki obandi konika makolo na yo donc sucre miel na citron obandi konika makolo na yo osali mpe na gommage ya makolo yango otina bakati ya misapi wana ozokotisa surtout mpe bapapa ata mpe biso bamama oyo tobima mwa mingi olataka mingi baboots bachaussure bakage ozonika makolo na yo ozonika osali mpe na gommage wana osali ozwi vraiment temps oyesusu korince makolo na yo nde par là okozwa nini okozwa vaseline ozwi vaseline soit beurre de karité vaseline ou bien beurre de karité voilà pour des choses qui huile d'olive ou soit huile à coco na mai wana donc wana siko kozala na besoin ya vaseline ou soit beurre de karité nde siko okoya kopakola na makolo na yo opakola makolo olati ba chaussette na yo ovandi mama soko ozosala yango 2 fois par semaine yo moko omona changement makasi na makolo mwasi ane eloko moko boye te parti moko boye fo négligé za salité parti moko boye fe za soin obika koto nde bamonaka koto bamonaka te na video moko eza ana lobelaka même makamba ba cycliste na ba soutien lolenge ni ya kozwa soin nango eza na basi mosusu akotika soutien na cycliste alati yango même pendant 3 mois 4 mois 2 mois asokola yango te mama yo toka mingi oyebi otoka mingi atako toza moto otokaka te ntango olati déjà soutien na yo 2 fois il faut yebaka il faut sokola yango cycliste na yo même 3 fois 2 fois 3 fois il faut sokola yango
il faut se coller en cours et ça peut bloquer au faux en haut mon côté mi balé tenir ça tout faux en haut moins quantité mon boy obi que on a là déjà semaine obi que semaine on a ça il a deux cyclistes ou bien 3 cyclistes la fin semaine na sokoli en haut semaine on a ça il a peut-être 4 ou bien 3 soutiens la fin semaine na sokoli en haut c'est très important parce que cause na soin tout mais biloko on a ce que ça na salité ba do binisa solo tant we sanga na sola nzoto sola mulunge o vanga boyo mo kozo mi yoka ozo mi nyuka yo mo kozo mi yoka il y a un ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a un ça ne va pas. Donc, vous pouvez en moi signer ma cam. Vous pouvez en moi signer ma cam. Nous tournons au fond au chocolat. Il faut que ce soit un tourne. Zola moi, c'est ça que nenga nazali boso na bilo boy ozo talanga ozo mona ngaba zolo salité awa ozo mona ba biloko moko ekoti awa non na vidéo wana botala bomona lobeli pe ndenge ya ko nettoyer ba même ba mitolo oza basi nsusu ba mitolo na bango ezaka solo ezaka salité nettoyer yango na tige coton zwa temps ya sokola ya kolongola ba salité sokola yango na se ya poitrine ndeni okoki kosokola basi nsusu ba pota na se ya poitrine na lobeli yango na vidéo wana ekoti ya liboso na lobeli yango okomona donc il faut kozala bopeto mwasi longola solo longola salité na nzoto na yo eloko babengi parfum parfum eza eloko kaka te ke soki ozala na parfum fo ozala na mbongo ozana otia parfum ka fo bima même ovani na ndako mama batia kaka te yo lumba solo bien ka solo bien ka libanda solo bien ka libanda na kati ya ndako no lumba solo te ovandi na ndako za pembe na mbali na yo tiela e parfum ata na ndako ata papa azate mama osokoli yo moko zwa parfum petikisa na nzoto lumba solo kitoko ozwi parfum otie petit parfum na yo petit parfum na atoza na ndako mon pe papa tuni yo madame tu sors non je ne sors pas je suis là obima na ote bon siko yo so otie parfum ka se ko so lingo bima ka nde faut tia parfum fuso lingo ba yo parfum na osomba ngo cher veut que parfum na ezara ya cher donc yo faut tia ora tango obima so za ndako ya gaspillage moko te zawa na mama ezande makambo ya bopeto eza makambo bopeto eza parti biloko oyo esalaka mpe ke mobali alinga kozalazala pembe na mwasi na ye ayokaka asola bien wana azalaka pembeni na oyo ayokaka asola bien wana ezobima solo wana azosentir yango azokoka bien mwa ake mosika na aperdre mwa sola mai ntango aza kaka boye pembeni na azokoka mwa sola bien osokoli ofandi na ndako ata oza na ndako ata obimi ata oza na ndako ata obimi donc ndako na yo te eza na ntango yo ozalaka na ndako no mombe ezalaka na solo na yo omona niveau ndako no ezalaka na solo na yo même bana bayebi ke osola mama même bana bayebi ke osola mama mobali ayebi ke osola mwasi na nga osokoli opetikisi parfum na yo yaya opetikisi parfum yo wana ofandi na yo na ndako ovandi na ndako mwasi fo osentir bon mwasi fo obimisa sola kitoko bimisa sola bien oyo ezo atire mobali no faire yo oyo ezo atire partout donc bayoka bazoyoka bien ezala yo jeune fille na mobali te ezala tonton oyo na mobali te bopeto ezaka mpona mwasi te bopeto eza mpona mwasi na mobali parce que mwasi mpe soki aza bopeto eza kitoko mobali mpe soki aza kitoko ezosala mpe mwasi na ye bien bapapa mosusu mpe bana kwama bamakolo kani na oti koloba balataka soulier okendaka mosala baketche ebele basoulier ebele kosalaka babiloko wana mwa mai ovandisi na makolo bapapa mosusu mpe bazwaka temps mpona kokata korase baezela sa mapeka ezalaki kitoko te papa surtout ya bapapa ezalaka na solo moko boye mpenza esungaka te surtout ya bapapa basolo wana mpenza esungaka te papa nanga katelaka biso bapoala sa mapeka katelaka biso papa ozwi gilette plutôt ozwi big gilette na yo kane na oti koexplike mwa savon bapapa ebele bazala na mitinda kosokola bana baje douche te omona kaka ya azala na ya savon elobaki aza na mwasi mobene alandelaka se selo sokola na oyo me bapapa ebele omona kaka savon na ye ekendaka nango eya problème te papa ata savon wana kaka pakola kata surtout ya bino bapapa ezalaka mpe mwa makasi mingi ozwi olekisi savon okati papa luka mpe mama asepela na yo asepela azala mpe na mobali na soza assure eza na basi mosusu azali na soni aomona ndenge akobanda oyebisa mobali te papa yo moko kimomoto na yo ki papa fo esala oyebake no fo mwasi na nga se sentir à l'aise pembeni na nga ntango mwasi azosala baeffort
que ngana se sentir à l'aise pembeni na cela veut dire ngape côté nanga il faut natala qu'est-ce qui ne va pas de mon côté aussi il faut natala nini oh faut na bungisa pona moi sina eza kate que moi si des fois pour manzoto eza kate que moi si des fois sala ka mobala za négligent non mobala négligent te donc moi ça zo bongisa mobali pas zo bongisa parce que bino mibale mutu nyonso fois se retrouver na kati wana bopeto eza donc savez wana ezo ba bino mibale koto sola bien ba parfait ya ba papa pesali papa nanga atovanda ndako lati na okara moi t-shirt na ona moi culotte na ota single na yo salaka système ozui parfait na ya ba papoti et donc ozuma pe que madame pa ya vandi pembe na ape na posa za pe pembe na mobali na ye tant yo zo ka sola bien pa madame peut faire ka sola bien et ça pour vice versa tout le bela bopeto ya être humain tout le bela ka kota ba mama te donc na ba papa pe fo bopeto ezala faut bopeto ezala babiloko na o ba sapatu na o saela musala tango uti na o yiba place ni okotia ngo po solo wana indisposé ndako mobimba te ba chaussettes na yo ebi keza déjà solo ki obwa ki yango kuna kote biloko ya salite ezalaka otia ngo kuna kote ebi ke tango olongolaka ba sapatu na o solo ezalaka papa nanga sunga biso tango olongoli bilambo koti na chambre na salle de bain na yo ofongoli ata mai olekisi ka ata na makolo ozwi ka mo mafuta pakoli mwa huile ata beurre de karité ata vaseline ya ba mame ezalaka na wana ba salle de bain wana osali ne fiske tango ozoya kovanda place bato baza basentir odeur wana te ya basapatu oyo outi kolongola bayoka yango te ya basapatu oyo outi kolongola c'est ça vraiment en tout cas nzambe ya lola apambola biso desaki bongo deuxième partie otokai kobakisa pour la première vidéo na biso tosalaki ekataki ma famille to s'abonner massivement to liker to partager et kozala bien tikete nzambe ya lola apambola biso tokutani prochainement pour la numéro mosusu ya sika ba mama tokei na Facebook donc kokota na libala pe bizai tolobela libala pe bizai ya mwasi voilà so za besoin numéro na ma téléphone okuta ngo kuna na Facebook donc voilà numéro na ngeza kuna lien za kuna pe ya groupe na biso ya WhatsApp esika o wapi tozo évoluer na ba mama que Dieu vous bénisse tokutani mbala ya sima bye.